Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Voilà, fidèles internautes de Congo Dialogue, nous sommes ici en plein centre-ville dans la commune de la Gombe. Otoye kosala inspection ya misala ndenge zo salama. Boyebi ke na Congo mambo ezolobama mais lelo tolingaki totala quand même saute mouton misala ngona Gombe confinement ezo salama ndenge nini. Donc lelo toza awawa na bande comme so tozaki sélectionné na équipe poto ya kotala ndenge mambo ezo salama. Donc merci na bande ko bolimbisa so toza na ba kep na ba kepi toza en plein reportage. Donc voilà toza awawa tomoni saute mouton ya Mandela donc et sali déjà musala malam tozo tambola na Gombe tozo kende.
voilà. Quand on est au Lobagi, tozo poussana, tozo siko na place du 30 juin au boyeba place de la gare, donc gare centrale. Awa toza bozo mona misala ngondenge ezo salama. Balobi toza awa. Donc bon comprendre biso lelo tozo la kisaka bino ndenge nini confinement ezo leka na Gombe. Confinement ezo leka na Gombe ezali pona marambu ya ezalaki plus pona marambu ya coronavirus. Mais on irait aider pour que ville la propre na si na balade wana bomoni balakisi bino ndenge boulevard lelo eza seni et puis si vraiment pour ça mon boye le toza place mon boye. Donc voilà toza wa to tambola tozo kende zandu photo yeba gouverneur Gentini Ngobila Mbaka alobaki ke aosala misala bazo réfectionner grand marché Zando. Photo yeba sikoyo nini ezo salama. Donc kalate boko sepela po tozo tambola après awa tozo kende à chaque place où ils ont un plan de situation pour comprendre que awa tozo la kisabino tozo na Gombe bozo mona kuna immeuble on atra bozo mona koto yo immeuble o etikala boye ya Ranken Congo ngana profiter apona osenga. En tout cas Ranken ekanga depuis 2012 lelo to na 2028 ans. Il faut que l'État s'approprie na immeuble OAC Lisango parce que yango mutete ka image ya mabe na kata centre ville place où eza rose à la beauté lokola Ranken Congo kwea faut boter les mela yango faut boluka bo sala misala oyo esila. Donc toza awa bozo comprendre que bazo la kisabino ndenge gare ezali. Donc pas trop de commentaires tozo monara misala na Gombe coronavirus et sali ke Gombe lelo ko kote ko mapasi. Donc poto kotawa watoza kotambola na ba police ba pesi biso nde aider biso poto comprendre ndenge nini Gombango eza mais acrobatie ya dégâts. Donc faut ba thermoflash, faut sokola maboko bambale belé. Donc mamango yango yo toza en plein Gombe mambo ezo tambola bien to poussa na zandu. À suivre. Bon, bonjour Nabino Nyonso, Bana Poto, Bana République démocratique du Congo, partout dans le monde, au nom de la diaspora et tout, Bolanda Rabiso. C'est un dimanche spécial pour Nabiso, ça veut dire que je me suis organisé en tant que leader d'opinion politique, n'a invité Bino Presse. Parce que nous avons un respect, estime, considération na Bino Presse. Nous avons dit que nous se retrouvé à Gombe, nous se retrouvé à la gare centrale, comment on appelle, nous se retrouvé à l'avenue du commerce, nous se retrouvé à Katia Zandou, qu'est-ce qu'il y a eu. Ce qu'il y a eu, étant leader d'opinion, le jugement est belé par rapport au fonctionnement, à la politique, et au gouverneur Gentini Ngobila. Bisno sobana Kinshasa boyebi ndenge tozali Yolanda politique à gouverneur Ngobila, tozako sala ba attaque. Tout ça quoi attaquer gestion na. Mais moi je suis allé plus loin. Na moni que tokoti kala kaka na quoi attaquer gestion na été. To yeba en réalité qu'est-ce qui se passe entre autres sur la question il y a confinement ya Gombe et Makambo ya nini comment on appelle réhabilitation ya Zandu. Yango na komela ki bourgmestre ya Gombe oyo azali kolo mabele oyo autorisé ngai bourgmestre ya Gombe Fabrice Ngoy félicitations. Il a été très flexible dans voie nabiso à leader d'opinion et bourgmestre Fabrice Ngoy oyo Gombe, il ne pouvait pas accorder ngai na ya visiter Gombe sans pour autant avoir le feu vert du gouverneur Ngobila. Gloire à Dieu, gouverneur Ngobila za qui flexible alors bon le quoi bon analyste politique bazolo baloba mingi ya boti courage ya kokoma autorisé ye na bandeko ba journaliste à visiter Gombe, à visiter Zandu. Et bon, ça commentaire. Donc je suis là entièrement à disposition de Bino Presse. Namituna Borotou Nanga, tu visiter Gombe, tu visiter Boulevard du 30 juin, tu mets une opération qui est Bopé, ton dernier bandit Moussala Nango. Nous espérons que continue Tinasuka.
tokoti avenue du commerce bien nettoyé, tokoti na zandu awa, tokoti zandu ndenge za ya kokangama, projet eza déjà que bazo banda ba travaux nango dans quelques jours awa. Heureusement kokota zandu tokutani pe na administrateur ya zandu bomoni ye. Donc na commandant major Yves Chilobo Oyazali, major commandant ya Wenze ya nini ya zandu, mais nous avons été très bien reçus par le commandant ya commune ya Gombe, major Roger. Il y a des biso, tout ce qu'on a beaucoup, des mesures barrières, tous les cas et tout. Donc voilà, démarche na sala ki yangoyo, ngai mogote na bino presto landela, to yeba ko analyser enfin qu'opinion, ayeba réellement quelle est la vision, quelle est la politique de Gentini Ngobila, oyazali gouverneur ya ville à Kinshasa. Tone zawo, sima ya yo siko kotala, inspecter poto yambara yo lobagi mingi. Avis échangé. To avis ezo continuera ndengo zalaki o sali lecture nini sima ya yo ko inspecter lelo Gombe et puis kota la zande. Non, lecture nangai c'est sans commentaire, sans flatterie. Na linga ko sala lecture ngai mokote. Na boyi makambo deux poids deux mesures. Na préféré kina sala lecture, il y a confinement ya Gombe, il y a ko visiter Gombe particulièrement na marché central avec vous la presse. Donc lelo so botuninga question wana réponse na repé sabino to visiter Gombe na zando ngai na bino. Bino pe lecture na bino ezanini. Ponga lecture nanga na moni Gombe est bien confiné, les mesures à barrière à sécurité ezali, Gombe est bien entretenu, Zandu yango to kutanana administrateur, ba travaux à Zandu dans 2-3 jours bazo lancé, ça veut dire que il y a quand même une bonne volonté de la part de la politique et du gouverneur. Na évité sur réponse tangé c'est possibilité, mais moi je pense que politique à gouverneur Ngobila est clair et permettre biso ba leader d'opinion to kitaka na terrain, to palper ba vraie réalité pour to ba communiquer la bonne information sans émotion, sans état d'âme. Matondo mingi na Timothée le Noir parce que nungu moko ezalaki koloba mate wenze ya zando bateki yango parce que ba koloba te ezali na indien moko yende akoluka ko azoka bambongo na kati ya zando yango wana balongoli bato banson awa na zando pote batindika bango libanda et juste après mon solo wana o ekokota et eko servir nde na indien wana. Est-ce que li solo yango eza ya solo? Li solo yango eza je sais pas si je peux dire ya solo. Malheureusement, na sala na hôtel de ville té, na sala gouvernement provincial té, na sala appel administration à Zandu té, pour batumi babosa na ke Zandu ezaka na bureau. Zandu ezaka na AD, administrateur directeur, ADT azali technique na ADF. Ça veut dire que Zandu ezaka même na ba comptable, oh ba service d'assiette. Donc Zandu c'est une administration. Je suis un ancien de l'Assemblée provinciale Boyebi. Sentiment na ngai ezali nini, c'est que na solo lina bourgmestre Fabrice Ngoy, o yazali ya Gombe. Bomoni na uti ko solo la na administrateur ya Zandu kombone na Guy Michaud Wanjo. Et pour votre information, na solo la ki pe na gouverneur. To yeba tant que bakinois, qu'est-ce qui se passe na Zandu? Ce qui m'a motivé ko ya awa eza langage na zwaki. Ça veut dire que batu bateka na Zandu ba se déranger te. Zandu ezo banda réhabilitation. Na yebi que souci ya bakinois ya ba congolais za que tant misala Zandu ke sila ba ko privilégier ba sia ba député, ba sia ba généraux, ba sia ba ministre, je vous dis que c'est faux. Na sima na bino ti bovandi awa tozana bandeko baza basalaka na Zandu. Zandu eza na administration. Ça veut dire que eyebani ke na pavillon 3 bazalaka autant. Na table boye, monsieur boye. Na pavillon 5 bazalaka autant, bazalaka boye. Ça veut dire que ndenge travaux ya Zandu ezo banda na réhabilitation bozu image. En pleine révolution ya modernité. En plein 21e siècle, tokoza na wenze ya soni ya salité boyete en plein centre-ville, o eza capitale à Kinshasa, en plein Gombe, o ezali miroir. Il y a la République démocratique du Congo. Et ça sonne. Sans complaisance, nous sommes d'accord dans la politique Yangobila. En tant que gouverneur, pour réhabiliter Zandu. Ba maman ya Zandu, bandeko bokola na biso na poto boye bisa ba maman, bandeko na biso bateka na Zandu bazala tranquille. Administration ya Zandu est répertoriée bato nyonso. Ba travaux ezo banda. Tango ba travaux resi la ba kosala nini? Ba chef ya pavillon, ba ko bengisa bato na bango parce que ba numéro de téléphone eza plus loin ba adresse pe ezali. Donc bozwa Zandu ka teke ska to yaka kobeta cop to luke lamba tombola to koti malewa et puis Zandu fallait ka bakangango et so mona wenze zana kuzu en plein moyi boye OK ba mesa mso za na Zandu okokota na mwasi na moyi o sepeli na yo ça se fait nulle part malewa ezana ngo problème te malewa to kolia. Alors moi makambo ebele zaki na Zandu shege muyibi kuluna na cadre d'insécurité na ndenge ka coroner ye mokilango evanda kimia il fallait peka Zandu peto stopper ngo boye et za réhabilitation nango et permettre na sécurité za na cadrage nango et permettre na parking ya ba client bato yo tout baza ya Zandu baza répertorié souci ezate
tant que travail que si la moutounion ça cause à l'interpeller. D'ailleurs, n'a eu information et pas bourgmestre ya Gombe Fabrice Ngoy na monsieur l'administrateur Azandu sur ordre ya gouverneur ba mama mingi ba kotisi bango obenga ngoni na ba kato na ba louvois ba zu groupe mususu ba memi bango na Somba Zigida lobby bomona ki gouverneur akenda ça la descente na Somba Zigida. Bref, malheureusement pour moi je suis pas de l'hôtel de ville waneza information ngana il y a une disposition à bino la presse. Timothée Lenoir, Motuna Nanga, Ezali Boy. Toyebi était Balamboka Kinshasa vivra du jour au jour. Ça veut dire Zandu à côté ça sera plus de 15 à 20 000 personnes. Oyo balé saka ba mabota pe ba foyer na bango baza ba futamité na ba futami o l'état futaka na bato nyonso bakana ngoma Kinshasa sur le 12 millions ya babité à Kinshasa tant mususu na babité à Kinshasa to leki ata katikati te. Alors tous ces gens là, quelles sont les précautions oyo l'état azwa ki tango ayeba ki eta kokanga Zandu par rapport ya ba famille na bango? Est-ce que bino ba leader d'opinion nengo ko beta tolo wa to sepeli parce ko beta tolo ya ba malamu mais koyeba kokote la population c'est autre chose. Boyebi ete il y a combien de milliers de familles aujourd'hui qui sont privées parce que vous prenez du temps. Il y a qu'à réflexionner, il y a qu'à savoir où bolingi et ça malamu pour la biso mais na ba l'état organisé, on prévoit tout bazora toujours ba précaution. Il y a qu'à payer ça même batouana ba crédit pour être baye ba ko survivre jusqu'à ce que ba ko rétablir esika lango. Bo sala ka makambo da bino ba konzina bino na loyenge la ko yeba ete ba famille na pe basala ba bana bandako ba futela ka et tout. Na ko aussi ça motuna. Mais na si ça motuna. Na comprendre les soucis na yo. Na ko répondre yo. Malheureusement pour moi, 1, je ne suis pas de l'Assemblée provinciale. 2, na muta hôtel de ville. 3, na zape muta zandoute. 4, avantage nanga naza leader d'opinion. Nazo côté la mutute. Timothée Lenoir combat nangeza ka peuple. Mais peuple wana za na besoin na biso ba leader to la kisayenze To beti sami mabakwa, to suis le lem. Yango wana bozana image à saut des moutons. Ici. Ça veut dire tant ba ko lancer saut de moutons et que ça ani. Et que sunga biso par rapport à makambo embouteillage. C'est vrai que mboka na biso fonctionnera na informel. Informel wana mingi za makambo na biso ya koteka ao. Mais to kende to zonga. Biso nyonso ndenge toza ba responsable père de famille. Totala na nos conditions zando ezali. Wana siko likambunde ko mwali m'a posé question félicitations et que les canaux télévision le chef de l'état Mokonzi Mboka Fachi Beto akoyoka, premier ministre akoyoka, Gentili Ngobila akoyoka, politique nini bango bazo dégager pour na ko stabiliser bato ni soate kara na zando. Ngai logique na ngai na monaki par rapport ya ko kita na zando sur terrain, zando ezo mériter réhabilitation. Et que lobi soki zando esili to attaquer pe Gambela. To longwe Gambela pour na nite to koti pe ba wenza selembao, ba wenza bumbu. Lelo soki okokome mamundele étranger nyonso, au continent na marché à liberté, fierté ezali. Marché à liberté ça a sens. Tout est canalisé, tout est bien orienté. Or, la référence en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, c'est les marchés centrales. Où ils ont 15-20 000 personnes. Mais dans quel état? Basi basa a petit besoin de rien. Justement parce qu'ils ont qu'un pas palier. Non, bakangi totalement ndeko to kende pe na moi ndeko journaliste il faut qu'on aide. Il faut qu'on aide opinion. Tango lobby ke bakangi zandu nyonso c'est faux kato ezo sala. Louvo ezo sala. Babakisi na baba msu itage ezo sala. Ba mama mingi bazalaki na zandu awa administration ya zandu. Et memi bango sur instruction ya gouverneur bobenga yango nini na wenza zigida ba misusu ba memi bango na wenze ya Gambela. Na wenza kalembelembe. D'ailleurs wenza kalembelembe na kosenga pe na bourgmestre alingwala soka koko yamba biso ndenge bourgmestre Fabrice Ngoya yambi biso to kendo visiter kalembelembe. Mbokeza ya biso. Le temps est difficile. Mais to vivre pe na condition lokola bato. Condition ya zandu oyo to sauver pe ba mamo ba bokoli biso na bilamba tombola na malewa na ba boutique na so ba indien ba libanais. Botala ba boutique oyo. Même pas au Congo Brazza, même pas na Rwanda, même pas na Burundi, nous pouvons avoir des boutiques comme ça. Ça veut dire les autres moi canalisation moko. Ndeko tatsela baki o bateki zandu naza na preuve te. O bateka zandu pas libanais moko na yebité. Et là on a yebike zandu za na administration, ngai na bino to kutana administrateur. Alors te problème ezali nini? O bateki zandu bande kwa Jamal. Jamal alongwe kuna na 100 jours akomi su na zandu. Et là quand on comprendre était et là que ma politique à Congo interprétation. Nga naza limité na ba réponse parce que je suis pas de l'hôtel de ville, naza député provincialité, na sala na zanduté. Mais tant leader d'opinion na sali démarche moko normal. Na komeli bourgmestre a sengi permission ya gouverneur abi akita.
almona akendo sala analyse pour ne sunga opinion toza wana te pona ko chauffer milimo abat mais toza na pona ko sunga opinion ba ye bandenge nini moi ba avancer eza facilité politique à Congo na itamboka eza André Kimbuta tikeli biso nyongo ya 60 millions de dollars mutuna na boko tuna te 60 millions omoni ndenge chauffer bino bakakimbuta bazalia gouverneur Ngobila alobi ke na ba banque nyonso akesenga crédit ba boyi ko pesa ye crédit pourquoi parce que Kimbuta tika 60 millions de dollars na 14 millions elengi nango yango ala eloko eza bien eza nini pona politicien ko defa ezaka lisumu te politique a bien il faut defa ti bomona bambonga ba FMI ba banque mondiale to defaka po biso pe to yebi ndenge nini to zongisela bango to lukande ya André Kimbuta na 60 millions wana total soki Ngobila koloba lisusu nini parce que lobi ke sika ke zo ba crédit ba PCT na niveau ya gouvernement national azozo rétrocession te ça veut dire que politique ya gouverneur eza bloqué politique ya ba bourgmestre eza bloqué to mona ki bango ba kutani bango na bango kuna ba ta PPRD mboka eza ya PPRD te mboka eza ya IDPS te mboka eza ya Lamuka te mboka eza ya ngana yo congolais oyo soldat o policier o fonctionnaire biso so ba congolais to votaki Félix Tshisekedi to sala nde makelele na TV 4e rue oyo zo bangisa mokili e bengisa André Kimbuta to yeba 60 millions wana eza wapi ekenda wapi 4e rue pour la voisine na ye 4e rue akenda ko defa ba pimeli après ne kasi na 4e rue qui déposer de parce que eloko ya salibiso ça chantage ndeko Ngobila ça biso chantage tu bien te moto to akambaka ngongo azangaka akoki ko kende ko defa na banque et ça gouverneur a liboso to akuti nyongo tango yo kuti nyongo moninga sola na onaye tuna ye osalaki na 60 millions nini te ko betela bana kisasa ke ba defa 60 millions so defa 60 millions pour sala misala ki misala salama ndeko mwalimu question est claire wana eza na niveau na bango na kati eloko biso opinion to yebi Kinshasa nyongo eza ya 60 millions 4e rue ayoka ba bengisa Kimbuta PGR azali de la manière que Aya a expliqué biso 60 millions à defaki zongi te pona nini tokomi na suka émission bo comprendre ndenge mambo esalami toza wana zandu donc bolandi interview ya Timothée Lenoir awawa to sali musala totali Gombe totali zandu misala ebele yo sala et to mituna wa misala ngo ezwa combien des années to lukagi misho wanjo to yeba et au sala combien de mois misala ngo to luka to kota pe hôtel de ville wana to kutana na gouverneur Gentini pour to yeba parce que place la parking mais tala nan parking ya lisute botala vraiment awa ndingeza donc c'est pas bien pas beau à voir donc musala ngo ndenge mais bosala musala to accompagner ce ça mi bien to loba mais ce ça mi peut bien te to loba kaka mais to pesi na chance na gouverneur total ande mambo ezokende parce que ngala na mulongi ya pembeti donc puissance ali lobeleki ya lisasi donc to sala mo bien merci na bandeko nyonso obotali biso kande to loba peuple congolais mi bundela poso mi bundeli te to bundelo azate donc puissance ali loba eleki ya lisasi to kutani mbasima. ya bourgmestre ya commune à Gombe pe coordonnateur ya Gombe Bopeto to yebi c'est déjà moi mikolo ebele oyo commune à Gombe zaki bongo confiné na tina kaka ya état d'urgence au penda mboka na Congo to ko lekisa pe ko sa penza Bopeto na commune biso ya Gombe et là on y peut bosser déjà motuya depuis été Gombe et kangamaki depuis mikolo ebele na banziete merci d'abord pour na motuna mais na banziete botamboli na biso elongo bomoni bisike ebele ndenge bafulu ezalaka ndenge mabele na nzela bosoto ezalaka mingi na kati ya Gombe avant confinement bomoni ete na minute oyo tokyo na kyocha mutu nyonso a défi otalisa esika bosoto etikali na Gombe ozango te mais neti to mesana te kokumisa musala oyo esalemi ya malonga tozela kaka ya mabe po toloba mabe nde bomoni koloba ezate pe ba kokumisa ezali te. Alors na période de confinement
bourgmestre Gombe ameki kobunda mingi mpona koaplike vision ya gouverneur ya ville ya Kinshasa oyo etali bopeto yango bomoni lelo Gombe eze kongenga partout esika etikalaki na biso eza place des évoluer oyo tootyo banda ekokokisa sikoyo presque une semaine. Pour un petit rappel, place des évoluer esika moko ezalaki na programme ya primature, prise en charge na primature. Mais depuis primature est déserté na prise en charge wana et comme charge ya commune. Ko kata matisi neti bomone kata mi boyo ko dresser yango ko coiffer yango eza musala ya mingi. Et autre salema et message on a lancé en passant eza que biso moko nde batozongisa ka bosoto. Bomoni tout au long boulevard ndenge mokonzi gouverneur a ville ya Kinshasa atie ba poubelle. Ba poubelle wana eza te po bandozwa biloko ya charge ebele. Omeli mai obwaki, omeli sachet obwaki. Service ya Gombe Bopeto, na service communal, na service ya Raskin, barobando longola ba poubelle wana régulièrement. C'est pour éviter à ce que tozongisa lisusu Gombe na bosoto neti totikelaka yango. Bomoni que l'État a la capacité à kosala, mais population peut sengeli bazwa conscience pour na koyeba ko batela. Bisika na biso na propriété ndenge sengeli. Mais ozali pe moko azota la coordination ya mamotali Kinbo pe tona kati ya commune de la Gombe ba mesure nini o bozui par rapport ya opération Kinbo pe tangu makambo kozonga normal par rapport à des confinements sur Kesili o congolais ayeba na kubebisa soute commune ya Gombe. Boyebi ete mon conseil gouverneur a apekisa déjà vente à sachet. C'est déjà une mesure très importante et capitale. Et puis mobeko elobi boye il dit mutu na mutu esika salaka liboso lopango no 10 mètres na yo ezo revenir na charge na yo esengeli obanda ko batela yango tango tozo zonga boy tango bazo déconfiner Gombe. Je pense que bourgmestre Gombe a ba mesure moko très contraignante par rapport à batu nyonso o liboso lopango na ya tiki ne matiti azozela gouverneur ya kokatela ye atiki ne bosoto foule comment na comment olala ba amende des ali. Vraiment, la loi va s'appliquer dans tous les détails possibles. S'il faut même aller au parquet, nous allons les contraindre chacun. Il y a tout ça au essayer comment pour n'amboka par rapport à Mamba Bopeto. Mais nini oyo beaucoup messe ya Gombe azolo par rapport ya enfants de la rue to comment na totambo na le loba ko continuer kaka to bengi bana ba cheke oyo et puis na ba to bazali ba personnes vivant avec handicap bazali vraiment ko déranger population surtout tant on vit les acquis normal au bozibé par rapport à la situation. Je pense que question na o état enfants de la rue il faut ba réintégration na bango na société. Les problèmes que j'ai relevés dans la compétence du gouvernement central, les mesures ici, Zouama, Bissika, ils ont belé ce que nous faisons au Kuta, et belé Bakimaka, Ndomoni Bazozonga na balabala, la police est sous un meeting de pas gouverneur, Boyebi, Alingamona les sous Bachege na boulevard, te Bakanga Kabango Bazong Sabango Bissika Sengeli. Et belé bazalaka déjà bisika o sengeli moi mukende babimaka bazala kati ya kosala bazo comprendre que sengeli bakende bisiko bazala rééduquer et pour bazala réintégrer na société wana eza problème moko ya muke puisque bisika ko vanda bisika ba chege ba ko vanda ezalaka déjà bano bazangi ba papa bazangi ba mama bisika ko vanda ezalaka déjà mais balinginde ko vanda te moi moko mibali bakimaka nde bazo zonga bazo kozongisa des ordres to comme l'option suka mosala pe amalamu esami na Gombe message na ko lancer na ba imboka nyoso bakolando partout pe na ba congolais bakozonga pe misala bango awa na commune Gombe nazo senga ete ndenge mutu na mutu abatela nzoto na ye ndenge mutu na mutu akipaka ilamba na ye tango tokozongela mutu na mutu pe akipe esika ne ya musala mutu na mutu achaka propriété partout esika zali na moni ete botamboli na Kinshasa botamboli na Gombe bomoni différence o esalemi eza befort. Alors, before on a poétique à la libelle, sengeli mutu na mutu a s'approprier programme à Bopeto. Bopeto d'abord est sengeli zala na mutu. Ce qui Bopeto est na mutu te na kosala to koka eloko te. Yango nazo senga elongo na mutu moko na moko to ye ba kosala o esengeli po to maintenir commune à Gombe na propriété o esengeli. Merci. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.